merci. Tomoni topusani. Mbote ndeko. Mbote mama boni. Oh, kobomba na ilogite la kisa penza. Nana posa papa na biso vite kamere akota bituma na biso. Ya banimaka kibokonzi na mboka na biso to bazwa kibokonzi. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso ya kolobe eza te mingi ya kolobe eza te. Salut à tous nos chers abonnés de la chaîne Yabiso Podcast TV. Chaîne et la binoka toujours makamba bien. Balobi Podcast TV, c'est là toujours le meilleur. Et voilà, tozo mesiko wapi tokiti na commune Yanjul, précisément na quartier 6. Et siko na telemi tout droit nanga liboso nangai eza na wenze ya 5 sika bate kaka mabaya. Et puis de l'autre côté tozali na terrain ya Saint-Martin et sika école na biso Saint-Martin zali donc ceux qui ont continué au bimati quartier 13. Et puis nangambo nanga mosusu tozali na direction oui Kei Sainte-Thérèse, donc ceux qui continuent au bima Sainte-Thérèse et puis na station Sainte-Thérèse. Et puis derrière moi tozali na wenzi ya 6 et siko wapi tozokende ko découvrir et bongo wapi mama na likamu to pe thème na biso ya lelo tozolobela service social et siko wapi population ezo déclarer ezolela y a pas de moyen vie sociale ekomi pasi dollar ezo mata se komata tozoyeba te tokosuka wapi na dollar ango okomona mama ke wenze parfois mbongo oyaki nango na wenze esomba biloko esunga ndako mobimba akokoma kuna akosomba biloko insuffisant à cause ya biloko ezo mata pe dollar ezo mata likolo tokosuka wapi yango wana podcast ekiti na mabele ya quartier 6 pona ko découvrir ko tuna pe mituna Nanzela babitan nyonso oyo baza na quartier ya quartier 6 et puis kotuna selon avis ya moko tope sima mususu e bongo wapi na kobosa na te na leka bongo sans ke na pesa mbote na ngai na ba boss na biso boss Roni live na pesi mbote na musika e boss Yannick Malundama na salio pe na musika e bongo wapi toko continuer bozala kaka wana branché, on se retrouve après les images. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo. Oui, mbote ndeko. Mbote mama. Kombo nani? Kombo nanga Esdras. Biso tozali micro ya biso podcast TV et lelo tokiti pona ko découvrir na likambo etali social a Winza 6. Ndeko meka kotel sa biso nan par rapport ya vie sociale a na Winza 6 ezo passer ndenge ni. Bon, vie sociale na biso a Winza 6 eza mabe. Eza mabe pourquoi? Parce que biloko ezo mata chaque jour, dollar ezo mata chaque jour. Donc moyen ta ya oteka bien ezate, ba client bazoya moyen somba ta biloko bien ezate. Pour nini? Parce que biloko ezo mata, biloko cher. Wenze comment pour mutasala wenze bien fazala na mbongo dela déjà 10 000 donc ba 20 000 mata. Nem pas ça wenze. Mais or na kala c'est ya président Kabila Zara donc so ça déjà na ba 8 000 au liapé. Mais ah ils a sous-monté dans vie sociale même à B. Mais tout le monde est encore très jeune par rapport au papa vie sociale les a bien té mais tout le monde a ozoya ka parfois chaque jour pour na côté kakaka siko yebisa biso non ah yozo le vie sociale mais tout le monde ozoya côté ka chaque jour so so ina tegile na kende na simba machette na koma kuluna donc moi était c'est que malgré bien ça mabe mais tant que mbali tozo bundaka place isimbele pe c'est la rare par rapport au vie sociale les a mabe mais population topé ba conception bazo taxer bino est-ce que ba taxe pe zali atako vie sociale les a mabe déjà boina nous ala wenza non to futara non ticket donc ticket na ebité ticket so ko makomba to futa wenzi donc ticket non 300 so du ticket ozu bazora ba mbongo ba salongo donc dès il est samedi boy to futi ticket au futi mbongo salongo donc ticket na salongo déjà il y a biso de 1000 francs parce donc wenza on a bien ba ticket il y a biso de temps no liboso bazora ba to pesa mbongo salongo mais so te liboso wa au moins la salité na salité vandiawa donc ba to te ka meta salité boy mais to futa mbongo salongo to futa ticket donc moyen te mabeza marasi.
Na moment bidon huile comme à peu près combien peu? Bidon huile. Ba mikolo to leka bidon huile. Les biso to bane oteka huile au bidon ezaki na 56 000. Na lelo boye to sali pas même ata 4 ma bidon huile na minute bidon huile ezaki na 102 000. Donc ils ont maté chaque jour. Yo lo bela kututé. Merci malobani okotikela na ba konzi na biso o bazolando na musika itoke tel que tu es quand jeune ozo teka ozo sala musala oyo na esika aussi mama machete kaka ndingo lobaki na esika osala kikuluna yo préféré na yo côté kapona koluka mo moyen ya ko vivre et malobani okotikela na ba konzi na biso bazolanda yo na musika malobo na koloba bongo ezaki baza pe na mawana biso to votaki bango la bayaka to voter bango bayaka na ba polo mambebele bazara batu malamu mais l'air bo voter bango si ma vote les bazui ba moyen na bango bango futama ba tala susute bango donc ya bango ekomi ya bango yo lien na ba famille na bango mais ba tika biso ka boye viezo beba ba salité na mboka ba sala le côté donc bazana pe na mawa ba tango ba votaki bango po to voter bango susu c'est il faut ba sala. OK, merci, au revoir. Merci. D'accord. Ba téléspectateurs, ba téléspectatrices na biso, boti kolanda ndenge ndeko na biso, awuti koloba par rapport ya social. Donc social eza passe même na na winza 6, social eza malamte. Awuti koyebisa biso par rapport à bidon huile, ezalaki 58 000. Mais na lelo bidon huile est comme na 102 000. Vraiment talent ndenge zo mata. To suka wa to s'en sortir ndenge nini. Jeune garçon boy nesika asimba machette nesika qui ne ko papa batu mais a préféré a teka na ye sko azo teka mais avancement ezati makama malamu ezati pourquoi parce que dollar ezana to likolo bakonza mboka na biso boyoka vraiment mawa tala Congo na biso nde tozo souffrir ba jeune bazana volonté ya koluka mais capacité ya ko simba ezati bazo luka mais muto ko aider bango azati par rapport ya social na biso to moni ndeko mobali tozo pusana. Mbote ndeko mbote kombo nani Dani biso tozali micro ya biso podcast TV eleo tokiti kaka pona kolobela likambo etali social et ko tali sape biso par rapport à social na bino awa na quartier ezo passer ndenge nini awa na quartier 6 courant tosana ngote ba koluna bazokanga bangote ba bloc oyo nyoso to o tosana ngo awa penzawa tala basalite o tosana ngo awa tolengaka bo salaka ata effort moko penda président soki bota la biso bolonga ata basalite o bolongo lango soki bozoka biso penda bana bino penza bana quartier penda bana sans bana ya 6 bota la biso bolonga la salite oyo bosala biso eloko moko po tosepela te na makambo oyo. Oui, limbisanga peza pona question oyo moi curiosité quoi osalaka nini na vie nazala électricité par rapport ya musala ozosala nini ozokuta nango na ba difficulté na moment otozali musala na minute oyo penda kope eomonana te ezomonana te penza ezomonana te penza ezomona te pourquoi nayebi te mpona nini uka mboka ezokende mbilinga to te bango moko bazopona bato na bango baopona bato na bango penza biso sikoyo tala toza bajeune biso toza bajeune tozawa penza bajeune toza na profession na biso mais bango baopona bato na bango soki bauti wapi soki mais biso baopona biso te. Donc tribalisme eza makasi na mboka na biso Congo. Tribalisme eza makasi na mboka na biso Congo. Makasi koleka ata soki natanga te nayebi te soki nayebi te ata numéro ke eza makasi pena makasi. Bon, bien que lobi bongo mais malobani okotika na gouvernement na biso mboka ayoka ta lolaka par rapport dengo tiko expliquer biso lobi ozo sala musala no électricité mais ozo mona elora malongé zate à cause ya mboka na biso ndenge zo kende par rapport ya ba tribalisme na biso parce que malobani okotika na gouvernement o azo yoka ona musika gouvernement bota langa eza boy biso to sa ba jeune
toza ba jeune pesa mosala na ba jeune oyo nyonso toza na Kinshasa na bamboka ebele pesa mosala na ba jeune pesa ka mosala na ba jeune biso tosala ba ke kuluna ko sala lisusu te ba kuluna mususu ozala lisusu te po opesi mosala soko opesi mosala te bango baoluka koyiba kosala eloko mosusu babiloko moko oyo ezanga te na me pesaka mosala na bagene oyo oyebi bagene na yo. Oui, merci bakozamboka boti koyoka ndenge ndeko na biso abuti koloba tribalisme mpo na nini toza biso moko toza bana ekolo moko tozotambola na batribalisme pourquoi ndeko azodéclare akende kosimba machete akende koyiba bambonga bato après tout soki ayibi ye wana koti prison tala mboka na biso ndenge ezokende bakonza mboka boyoka vraiment mawa na bandeko lokola ndeko na biso oyo awuti koloba par rapport ya tribalisme tozobeta siete eloko ofu elongwa na mboka na biso tozotinda bandeko na biso wapi. Bonjour maman. Bonjour. Kombo nani? Kombo la Amena na fanda njilite na fanda kimpateki. Biso toza micro ya Biso Podcast TV et lelo tokitika pona kolobela likambo etali social. Et maman mekano kotalisa biso par rapport ya social na bino awa na Wiza 6 ezo passer ndenge nini? Bon, na koloba ke vie actuelle vraiment va souffrir dans le sens que biloko zo mata chaque jour biloko zo mata tozo kokatie soro yela wenze mutu pasi tozo koka framate to kokate to yeba te mboko to kende wapi. Bien sûr social les passe tozo lo baka social les passe mais na domaine lo bateli biso ya gratuité donc gratuité côté na école même na nzela bana na biso est-ce que domaine wana eza mabe to pesa malamu pour tozo lo ba vie social les passe. Bon, domaine scolaire là tozo ndima keza bien. Mais moi là pour que classe il faut lire sera lié té à kokotanga malamu té par là to linga ba changer même ba salaire à ba papa ce salaire à papa peut comme bien moi n'a pas que classe ça à l'aise à kotanga kitoko ma mignon c'est le cas bien mais ça moi na sera l'été ni non que tanga na classe ya on moi la bana lelo pe mayele ezala ngoté parce que ba liaka bien té OK classe na condition mora bien té. Il faut revoir ma condition sociale sur tous les plans dans le Congo. Rien ne marche. Il faut changer, gratuité, c'est bien. Mais vie sociale, il faut changer le salaire de papa, il faut changer un peu la façon d'être. Il faut RDC. Oui, et arrive à rappeler, papa tiki mon son morobwe, alobi maman lukelanga ta mo soso lukelanga ntaba. Mais oui na wenze omoni biloko nyonso eza ya komata olobi papa lobe na ngana somba ta soso na place soso na kinata na mo poisson ata na matembele okompe na ndaku biloko insuffisant ndenge goût ya papa linga ko salela o sali yango bongo te est-ce que ben na rappel ba mésentente entre yo na papa? Pourquoi pas? Il fait bien d'abord mes attentes. Yo elles accordent. Mutebi kende la tikembo na boye donc écoute l'oro boye na ndako. Aya sibitima boye akute lo moi bien té. Donc on peut s'explication. Moi était qu'une compréhension fait kota kaka. Voilà penza raison et compréhension est normal. Oui, étant que parent na bakondi na biso étant que gouverneur na biso azolanda biso ya République démocratique du Congo azolanda maman na biso par rapport au temps que oza boboti mais quand nous kopesa mo lolaka na ba gouvernement o bazolanda na musika par rapport ya social na biso ndenge tozolobeza pasi et siko le dollar peso mata selon vie na yo dollar na biso tozaka na besoin ce qui dollar ekiti maramno se kozala bien parce que a vie na yo ezanini kotikela na ba gouvernement na biso mboka Congo. Nga souela ngai ezalaka président de la République bazalaka un peu na suivi ndeti ministre ya finance ce dernier temps toyebake Vital Kamerhe toyebi ngai na souhaitaka mboka oyo bamekaka un peu kokendaka pe epai ya mutu moko esalekaki otuni pe expérience na ye que yo erobandaki ozaki na esika boy o travaillaki ndenge nini
bakoki mpe kozwa quand même moi modèle moi méthode ekoki mpe koaider ye à faire avancer mboka oyo. Mais tandis que biso eloko ezorenyela mboka oyo mpona bakonzi soki azwi bokonzi ye akomi ka na expérience na ye nayebaka te soki baokaka soni ya kokende kokotoye moninga osalekaki déjà na siège wana mpo ameka kozwa conseil. Eloko nga na kosenga bapusanaka auprès ya bato peut-être esi baleki na ebongana soki neti matata ponyo na époque neti omona koma dollar esalaki quand même ba 5 ans ezalaki stable. Mutu moko boye a remplacer akoki pe kokende a mutu a congolais akoki pe kotuna conseil na ye na kanti a pimele conseil te akoyebisa ye. Merci, c'est que ndé makambo ezokende la to voter na biso te to voter te. Ah wana eza bolobi yango bobenga oni droit civique non to voter kaka to voter na biso to voter te point to voter mais babi to voter utile. Merci, au revoir. Oui. Oui, maman denga utikoloba par rapport Mobo Tazo déclaré donc pas si kaka pas si na passe donc ezo pe ça passe likambo ya vie sociale voilà tozo continuer toujours tozo continuer kaka tozo poussana. Oui mbote mama mbote kombo nani kombo na maladi biso toza micro ya biso podcast TV elelo tokiti pona ko betalisi na likambo etali social awa na wenza 6 mama tomonyo awa na musala awa musala ni oyo zosala en tout cas nga na teka malewa mikolo yo na ebisa yo tozokoka te bakilia bazate bakilia bazolela mbongo ezate mbongo ezomonana te na maboko ya bato botalela biso likambo surtout depuis dollar emata kote ki ezalaka te bato kolela na kolela ba difficulté nozokutana na musala o kote ki ezate biloko kolala mwa ezate kaka kilia musuku tomona lio zape kidi bakimi po aza na mbongo te mosa autre ezate malobani lokotikela na gouvernement na biso azolanda na musika pona difficulté o tozokutana ngo par rapport à social. Oh ngana lobi kaka basala tout dollar esa nini ekita po soki dollar ekiti biloko pe ekita na msupe mbongo ekemonana na maboko ya bato po bato bazolela pe bazofuta mate pasi eleki. Merci, au revoir. Merci. Mbote mama mbote yaya kombo nani kombo na mama tete oui biso tokiti awa pona kolobela likambo etali social awa na wenza 6 mama mekana likotali sa biso lolenge nini bozo passer social vie sociale na bino awa na wenza 6 mama tika wana tuka koloba te vie sociale na biso na wenza eza pasi tozokoka koteka te biloko cher dollar eza likolo makasi tozokoka se retrouver te bamadesu tozokoteka ngo te ndeti nga nateka madesu ozomona na mesa awa madesu to oyo boza nango na cité yango te oyo bokende sombela kuna na zingida to mosusu donc likolo madesu baclient bazokoka kosomba ngo te eloko ozobikisa biso mwa moke mikolo eza madesu ya lufu soki ezalaki lufu te mbema tro olufu mikolo lokola atindiki na ye me oyo etalike ya goma mpena kuna pai mama na makambo ezali biloko eyaka te biloko kaka ya bongo ya mabe pe likolo vidi vie sociale eza pasi ba difficulté no kutana nango na domaine na musala oyo zo oteka ba difficulté eza ndeni kasi la yo sombi biloko na to ya likolo tango yo ye nango awa matisi soit otie kopo 3500 ndeti bilibili mikolo eteka ma ba 3500 mutu lera otala bilibili cher tango otala madeso lufu 2500 ale ekomi pasi moyo yo teka bien ezate entre temps mbongo esa nini oko se retrouver te mbongo yo bimisi ebele wana po ezongelo na maboko komona ekozonga te amso mo yo teki 10 kopo lobo yo teki 10 kopo ale ozolia pe kaka wana ozobenda mbongo oko se retrouver te ya mo tozokoka te ba avantage pesate ba avantage ozala ndeni mbongo mboka na biso makambe simbi ezosimba te makambe ezosimba to se retrouver ndeni. Est-ce que batarsa bino pe na l'état bon ba droit l'état l'état ozoteka wenze eza wenza l'état tofuta ba droit tofuta ba ticket ba célébrité tozofuta ba droit l'état chaque jour. Oui, mot de la fin nokotika na ba kondina biso bazolanda na musika mo lolaka po lokotikela dans chef de gouvernement na biso. Mot de la fin na kozala bantuka bayoka biso mawa tozokoka te tozotangisa bana biso na ndako na ba délestage lo biso otangisi ane wana mwana wana kuna
lobi kuna mwana wa de tozo kokate ba minerval social pasi ba papa bazo se retrouver te même biso ba mama to teka bona wenza tozo ko se retrouver so za muto di domaine te ofanda na wenza to teka ozomona en tout cas bayoka mawa basunga biso ba mama ba tele biso pe likamba dollar ezaka soki ke shitaka pete liboso e shitaka mais dollar ekendaka kaka lelo tokomi na ba 200 pepe 240 ti koma ba décembre dollar pona na mona koma ba 250 batale la biso likambo tokende wapi na bana. Ok, merci maman, au revoir. Hein? D'accord. Oui, toujours continuer toujours. Wana, toujours continuer, toujours kende, to pusani. Ndeko. Mama, non maman. Ah, mama kimi na ye, to luka susu mama mususu ye wana to moni na pilipili, ye wana. Mbote mama. Mbote mama. Kombo nani? Kombo na mabeli. Biso tozali micro ya biso podcast TV et lelo tokiti pona ko yeba kaka likambo etali social awa na Windsor. Mama leka ko talisa na biso na bandeko bazolanda na musika vie social na bino awa na kati ya Windsor ezo passer ndenge nini? La vie sociale est vraiment difficile makasi. Donc olela makasi donc osomba biloko na cher côté kango pe pasi mbongo ezo circuler te donc difficulté za makasi. Mais awa na moni aussi déjà bandi ko kanga. Na bandi okanga na utosomba kasi ko na ikasi ko. Sikoyo biloko pilipilo po ezala protéger. Ni ko sala pour que ezala protéger. Nde nazabwe na opona ngoso na sisi na sokoli na tsena babaki pona oteka te na oteka kangi na bo depo lobi na oteka. Des avantages ni ozo kuta nango à travers oteka na yo biloko. Ezaki mata du jour au jour. Transport pe ezo sa passer ezo mata du jour au jour em sumba futi 1000 francs 1500 2000 neti boy. Nazui kingasani na futi 2000 na kiti na quartier 1 nazui njili boy na futi 1000 francs donc na dépasser 3000 francs par rapport à ba difficulté ndeti ndeni ozoteka papa même ya clientèle na yo na nyonso na mbongo te bato bana mbongo te difficulté za côté ke bonga ke bato bazana mbongo bazosomba siko bato bazana mbongo te biso tozosomba biloko chete poto teka siko biloko eteka mate ozomona ke biso pe tozolela donc ezaka passe. Merci mot de la fin no kotika na balandi na biso bazolanda pe na ba kondi na biso mboka o bazoyoka mama ndenga zo déclarer par rapport à vie sociale ba kondi batali la biso donc vie sociale vraiment exact donc toza na difficulté toza na bana toza na ba famille mumbunga ezokoma ka ata kutozaki na 200 000 suka na ngomona ka moye komi 100 000 po ani lelo ke boye lobi ke boye lelo zo mata di donc ba continuer batela biso likambo. Merci maman yangoyo oyiza biso na biso na pusani tozomona ndeko ye wana et bazokima na bango tozo continuer toujours tozo pusana kaka tozo pusana tomoni papa ye wana papa Mbote papa. Mbote mama na biso. Kombo nani? Comment nga papa Risi mama. Biso tozali chaîne ya biso podcast TV. Et lelo to kiti pona ko découvrir na likambo etali social. Ah on a ndasi to moni ozo bima, ah ozo sala ni. Ah bon, gala sa bu sala ga ida za surveillant à la kata lupango là. Donc vie sociale veut dire la mboka o. Ezani do mona. Chambre froide, déjà chambre froide de Maison La Fontaine. Chez maman Anita va belle poupée à famille. To moni ozo sala musala ndeti musala nini ozo sala wa. Ngana surveillant à na kata lupango. Na surveillant na kata lupango yo. Moni kutu, moni lupango du propre banini. Ozo mona caméra zo bien lupango zo mona propre non. Des propriétés de ngai ni na salango. Donc vie sociale vient de passer. Difficulté no okuta na musala o. Difficulté zebele moya kuta ko bango bozati. Oui, malobani okotika na gouvernement na biso ya mboka na biso Congo. Wazo yoka papa ndenga zo lela lolaka malobani okotika. En tout cas vie sociale kaka ba raisonner biso po tamoko boye to koma kaka donc to ko voter ba député. Les députés sont défenseurs na biso mais ceux qui kuna na parlement et comme ka mbongo ya ba famille na bango na poche na bango donc biso vie sociale c'est difficile. Oui papa na bosani na mona ke loko moko awa donc ndingo zo travailler ozo sala musala mais ozo filmer nini faire monter na monde parfois tam sous yango faire monter kayo pour que sala musala bientôt nini. Yango ne mte motiva nga do sa shimbo sa mushiro gidiba. Donc c'était ya koluka boulot.
kosala mosala donc yango nde moto motive biso. Est-ce que bazo foot abino pe normalement par rapport ya au foot abino na musala? Normalement eza compagnie privée bafutaka biso bien ndenge ezalelaka kaka donc tozala baretardé chaque fin du mois bafutaka biso oyo esengeli keno babénéfice na biso basalaire na biso bapesaka biso baprime na biso tomelitaka. Merci, au revoir papa. D'accord. Ya biso yango oyo eza biso na biso. Usana to moni mama na biso, to moni mama. Bote mama. Lelo eza lelo. Don't have to wait. On a maman je. Biso tozali micro ya biso podcast TV et lelo tokiti pona ko découvrir pour kolobela likambo etali social awa na Wenze 6 par rapport ya social na bino ana Wenze 6 ezo passer ndenge nini? Awa. Ezo passer quand to teka la biloko cher. L'autre teka to sa biloko cher, biloko peu de teka de teka bon. Na moni yo na vente na yo biloko yo somba yango par rapport au sombela kango wapi? Na soma Mosiko par rapport à transport ndenge dollar eza ko mata boye. Siko bozo sa sorti ndenge nini? Onde to somba ka blonde kelaka. Ba difficulté nozo kutana nango na vente na yo. Na difficulté que o so biloko cher pour teka biloko ba kila ko déclarer na déclarer mais to teka bongo. Batar sarabino pêcheur na l'état? L'état to futa bataxe à l'état. Bavantage ni nozo kutana nzela musala oyo. Bavantage. Bon pour nga muso to sango déjà to déjà 13 ans. Ba to bani ko teka ngo. To to moi avantage moi que pour to bana musala okala. Dans l'expérience na ana musala eza 13 ans. Na squat to beta 6 ans, quoi 19 ans. Ah oui, ni nokotikela na bakondi na bibuko na biso o bazolanda mama na musika otika mwa lolaka. Bon konzi batela biso likambo po likambo se ya likambo kala biloko mat so biloko mat. Banda ko pa bato futa pe ka cher. Oui, merci, au revoir maman. D'accord. Tozo poussana wana, tozo poussana toujours, toza wana kaka, tozo découvrir na likambo etali social. Oui, voilà to Tendeko. Kombo nani? Kombo Sœur Lorette. Biso tozali ya biso podcast TV. Tokitika pour nous découvrir likambo etali social awa na Wenze 6. Par rapport ya vente na bino awa, par rapport ya social, ezo passer ndenge ni. Et passer na mo kitoko ka. Donc yo pa na kitoko na kitoko. Et passer na mo kitoko mais ka bato ozbaleka ba mpre biso. Pesa boye mo atike boye na boye mais toi na nzela l'état mais toi futela. Biloko osoma à peu près wapi? Na Zando. Ah oui, na Zando. Par rapport à transport, na moment transport est commis combien? Transport est 2000 francs. Puis 2000 francs. Allez comme retour on fait à 5000 francs. Oui, aller-retour 5000 francs. Des avantages ni nous avons na musala o topé ba difficulté o kutana on la vente na yo. Pasi côté ressources est bien té, ba la pia carton na mbonte. Avantage na yo ni neza na musala o. Avantage que to moni encore très jeune hein et l'enge moi si lokola yo ne siko ke ko ça ba n'importe quoi mais on dimi na yo o te kaka ozorata moi 10 francs malobani no kotika na gouvernement na biso wazolando na musika to pe ba kondi na biso ya mboka Kongo na tika kama bananga ke musana na sala nzamba songa kaka ke kaliboso mais ya ko boye ebele mais non, il y a le baiser belé, mais au coca colo batté. Au revoir, merci, bye. Oui, toujours kawana, tozo luka maman et tomoni mama yewana. Maman na biso yewana tomoni ye mbote mama. Mbote yaya. Kombo nani? Mona Sara kitoko. Oui, biso toza micro ya biso podcast TV. Et le loto kiti kaka pona ko beta li solo na likambo etali social awa na Wenze 6. Ndenge nini bozo passer vie sociale na bino na Wenze 6? Ah, vie sociale eza nango bien mais côté keza pasi donc crise ekoti na mboka ekomi pasi na pasi. Poteka kutu ozo ata moi 10000 donc difficulté makasi. Batu mbongo eza te crise ezokende na kufa ye soki pe mboka ngo balobi de kufa nango soki pe yango pe ezokende kana ko kufa donc tozo comprendre te vie o soki tozokende ti wapi donc mboka penze de kasi na posa koloba yango ana na fufu koza ba combien saka fufu ekomi ba 190000 ba de ma 170 ba 250 ba saki wana penze ba
mais na kala ezala nango ba 80 000 ba 50 000 mais lelo mbongo comme ça ta soza na 10 000 moyo lia ezate osala wenze mbongo ekoka te mbongo malonga te makambo komika mabe nyonso komi mabe zokuta pe ba difficulté par rapport même na nzela osomba fufu moyen de transport na est-ce que zokuta bongo ba difficulté eza okozala okovanda pe boye amususu ozata na mwa 1000 francs moyo futa transport ezate po na nini po transport ti makasi 500 1500 donc mboka penze baby transport à 500 francs ezala alisute et pour okende pe boye mata transport mbango po okende pe na nzela embouteillage pe ya fatie lobi yango wana banzela bando bongisa ba embouteillage sila te comme lisusu les meilleurs et les pires nde sikoyo eloko eza pasi oyo tozoyoka awa bandeko na biso kuna donc fufu awa tomoni na ebite soki fufu bateke peza awa tomoni fufu bateke pe na masango fufu bateke ezolia na biso oyo basi ko benga na bango na mboka bateke kuna ezaka fufu biso toliaka yango tolinga fufu bateke siko na mo bandeko na biso babimi déjà siko toyeba te to ko s'en sortir ndenge ni ozozwila yango na moment oyo ozozwila yango wapi to pe osombela yango wapi ekomi kaka ekomo ya kutu na pasi fale to kendo ozwa na maluku ke kuna na maluku nda po pe boke na te donc ba maswa pe ezokota te donc bilo ekomo kota ka ba mo ba balien ho ya mike wana de soki eye obengi na téléphone pe ka avant aller oyebana donc il fallait déjà sala de amour relation so ipo so peut-être moi ipo zwa biloko ezate moi ipo te ka bien et il fallait tout moko boida o créer des amour somoko boye quelque part après aller aux biloko bengi na téléphone allo biloko eye après loke pe bongo pete okozwa no pete okoteka no pete donc passe na passe makamno c'est comme kaka relation kaka ifalo yeba na soko yeba ni te passe na passe kaka na oui okotika maloba nini na bakonzi na biso to pe gouvernement na biso azolanda po eza fufu o biso tolingaka kolia mingi yangwana siko solution nini oyo gouvernement na biso koyo kozwa na moment oyo fufu batekezo mona na te tikata maloba na biso ebongisela biso mboka bandeko wana ezo la biso penza solution etia penza bato ya makasi penza de po bazwa penza solution na mboka wana po soki te eza passe bandeko na biso bazo sila kokufa donc baloba yeke peuple d'abord siko to comprendre te peuple d'abord bango wana ba peuple bango nyoso bazo sila kokufa siko banani bato baotika la po babongisa mboka ngo. Oui, merci, au revoir maman. Oui, to poussa li to moni pe papa na biso mbote papa mbote kombo nani Papa Njusi. Biso tozali ya biso podcast TV to kiti pona kolobela likambo etali social awa na Windsor 6. Papa le gars kotalisa biso par rapport ya social awa na Windsor 6. Ezo passer le bino ndenge nini? Vraiment social awa eza bien te. Donc biloko cher moi te. Siko bato doa nzela ba oko sa nzela za mabe o bonaboye mais tout ça faut donc condamner gouvernement pour suivi exact. Il faut pas bon c'est nzela. Ce qui nzela ezali biloko et comment on a clair bon promotala tona nzela o nziri blasteli et beba makasi ya osanate. Donc nzela eza nzela agricole mais nzela eza mabe amona. Yana donc zo mona ke eza une faute ya ba konjena biso pour suivi eza nangote. Mona suis donc ce qui là mais les blocs tondi ko ton mais tala est-ce que zo kuta la peine la difficulté même na nzela mako kende ko luka musala to pe na nda ba difficulté pour na oui pour Primotala c'est na zamba to ke kuluna banani et puis na basoda ba okanga batu pam vraiment ils ont mal. Il y en a donc souvent qui sécurisé dans nos populations. Le monde de la fin kotika na gouvernement zolanda na musika tant que parent. En tant que parent donc il faut pas encadrer jeunesse. Donc ceux qui va encadrer jeunesse vraiment mboka ekutambola kitoko mais encadrer mes até tela siko na balabala ba voyez belé on nga koloma belé on nga bona boye ils passe mona zamawa mona vraiment passe kaka mona. Oui, merci papa, au revoir. OK, d'accord, tozo continuer tozo poussa na kaka tozo continuer
topusani tomoni mama yewana. Mbote mama. Mbote mama nanga. Kombo nani? Kombo nanga mama Nzuzi Bonaventure. Biso tozali micro ya biso podcast TV et lelo tokiti pona koyeba kaka likambo etali vie sociale awa na wenza 6 koko koyebisa biso balandi pe bazolanda na musika bayeba mama vie sociale na bino awa na wenza 6 ezo passer ndenge nini mama nanga vie sociale eza passe omoni ekolo ya semule ezalaki combien lelo ekolo ya semule toketeka na 2000 francs esalama wapi tala mopikwa pondu oyo toujours lié bien té makambo c'est ça ma bé toujours comprendre té bato so comme kaka dollar lelo dollar est comme na combien ba tout baza boya dollar kaka biso na kisasa to sakande na poubelle to yambaka nyonso to yebite to sala nini biso na vie sociale to yebite papa président azoloba nini to komi ko koma mibange to zana no ba jeune mais to so komi mibange pour ni kolia bien ezate makambo so mabe Angola baso boya dollar bebiso awa to lingi dollar ya musala nini mboka na biso ya Congo oyo circula kaka na biso awa yongo mukito osala boye en tout cas bazwa solution ce qui te papa tala bambi côté kezate banda to vandaki elok banda tongo tala banda na tandaki makabu kuta koma lokolo soki biloko nini ça comme mbisa 500 lelo comme 1000 bana bakoliende yini oh gratuité eza nango pété nazali kamusu ya koloba te mama bandeko na bazolanda musika bayeba mama tomoni kaka awa na pondu donc pour que pondu o ekoma awa pendo moni na mesa osalaka ndenge ni to pe osomelaka ngo wapi neti boye pondu na ngai kuto na uti nango ferme na ye nango pona longola kaka na ferme ya awa moi liboka mukie 17000 si on a un pondu 500, na kozwa combien? Na bika la combien? Si on yebisa biso to ko vivre ndeni. Ozwa pe perte mon osomi boyo mon appelle lobby kuna oteki na yote. Oteki te baby na ngope. Ndenge ya boye te kama. Soki ete kamite ndenge lali boye baby. Na père. Ba difficulté nozo kuta ngo na nzela musala oyo parfois ko kende ko tokende ba transport tout console là. Ni les ko la difficulté ozo kuta na. Difficulté à liboso biso ana soki omei kobima 5 heures saki etikali na nzela difficulté à liboso yango wana siko 5 heures nde tobima tozwaka biloko tokomi kobanga kobima 5 heures mpona bazokale biso bakulu na banani okobima heure wana heure ya epusani okoka kozwa su biloko na tala malamu te donc difficulté eza makasi bapri l'équipe nza ndenge tosoba biloko yango te. Merci maman. Mot de la fin na onyo kotika na balandi na biso o bazolanda mama na musika te pe ba kondi na biso o bazolanda mama pour na vie sociale na biso awa na wenze ya 6. Nazo senga papa Fati oyo batie na social kuna nini babenga bango bana na azotala makambu ya kolia eza nani ministre la Vital Kamere papa Vital Kamere ayebi souci asoka ayebi souci na biso a comprendre ce likambo dollar avant makambu ezala bien dollar penza ekita pa makambu c'est comme bien sans quoi biso to soko sala kichel jamais impossible soko to sala kichel ne peut-être to vivre soko na boye to kokoka na biso te moi nga suka yangwana akanisela biso ba mama wenza 6 difficulté na salité na nyonso ezaka mabe. Merci maman, au revoir, bye. Comment si tomoni topusani mbote ndeko mbote mama bon ko bomba na elogité la kisa penza nana posa papa biso vite kamere akota bituma na biso ya banimaka kibokonzi na mboka na biso to bazwa kibokonzi mais paso biso to mona kati ya mboka oyo to sepela nango te papa yo za pona mutu nyonso za pona banzela te bolo baka nzela to sala nzela bo sala banzela e bon kolia social ma avant o banda na prince avant sala ba prince banzela social erbo yaki dollar ezaki na 16000 dollars ezaki na 16000 ba mama bazaki na facilement ya kotika bilia bato tala ba santé leo to komo kokonda mo to bota bien ezate yango to lobi ke na minute papa pardon to seki invité ka mère ezate ke olongwa to na besoin te ke yo longwa mais to za na posa ke kiti sambo dollar biso ka dollar
bakuluna oyo ozomona bakuluna oyo mama moko ta bota mwana mpo akoma kuluna mais soki azokoma kuluna social nde eza te misala eza te papa eza président na biso te président aza na problème moko te bino bato boza na nsima te président aza na problème moko te problème nde baoyo baalanda ye tokosila président makambo eza président te bato oyo président azotia na nsima na ye bato nde bakaboma mboka bango wana président ayebi ke dollar eza na 16 000 biloko eza ya kokita makambo eza ya kokita biso kote tokosouffrir mposa na bino eza nini bino bakonzi toza na mposa ya président te président na biso aza na problème te toza na besoin ka dollar esala nini ekita toza na mposa ya dollar esala nini ekita soki oza na mposa ya dollar ekita te longwaki bokonzi wana tika bato basalaki mosala na mosolo toza na mposa ka dollar esala nini ekita tina combien tina 16 000 tina combien dollar ekomi tina 28 000 papa est-ce que yo kutaki dollar na 28 000 maloba nga na aloba en tout cas yo kango na matoi na yo kutaki dollar te na 24 000 ekoma maloba o elongwa te tala bato botina basala musala malamu ezokoma na matoi na bino boyokisa bato basala musala soni bazoya pa bamama bayoka makabiso toloba kuna ezosala matela musala musala botinda bango eza ya solo ezokoma soko bino mutu bayoka ngo na ba TV en tout cas bosala musala moko ya malunga te musala moko ya malunga te la na meli pe na pema na kokita en tout cas la meli pema au revoir bye topusani keli boso topusani pa papa na kotuna mwa mituna kaka na domaine na biso ya social mbote papa mbote mama kombo nani Israël biso tozali micro ya biso podcast TV et lelo tokiti pona kolobela likambo etali social awa na wenza 6 papa mekana ni kobeta mo lisolo muke na balando bazolanda na musika vi social na bino ana wenza 6 ezo passer ndenge nini bon mama ba crise eza na mboka tokoloba kaka na wenza 6 te côté nde komi moi problème moi pas to te ga bien te makambo nyonso ezotambola bien te hein biloko tozoteka vraiment ezotambola bien te voye mata biloko tozoteka mikolo ezotambola bien te na bato ya dollar ndenge biloko ezomatamata tozolanda dollar bon vivre comme moi passe munyo ana mesa biloko à peu près osomba kongo waboki kosomba yango wapi biloko yo bon bayaka nango kaka wana mutuka mosusu tozwa yango na zikida mais belé ezoyaka na mutuka donc bayela bino bakiti na mutuka sango na mutuka mais ezotambola kaka na ba dollar ndenge dollar ezomata na ndenge yango ezomata kaka problème eza facile ezaka dollar ba difficulté na okuta nango bon kaya bato ya dollar ndenge dollar ezomata moyen to teka bien ezate alors par rapport à ba clientèle na yo bon ba clientèle baza na problème te parce que eza problème ya koloba ke biloko ndenge ezomata mata bon ceux qui montent ko tuenza na mbongo mamuke ezopesa mwa pasi pour kosumbela biso biloko mbongo na ye azua mwa muke mbongo esili na maboko moyen vivre bien ezate ozape na ba avantage na yo na nzela commerce bon avantage net avantage ni bon tout ya nyonso par rapport ya koteka na yo par rapport ya nyonso kaka ba avantage eza tellement ebele même na finance na yo na nyonso bon avantage eza kaka soki mosala eza na avantage te moyen tosala eza te il faut ezala kaka na avantage po yango nde ezosunga famille nde ezosunga famille ezosunga bana ezosunga libota mobima mot de la fin okotika na bakonzi na biso bazolanda papa na musika bon tozoyebisa bango batalaka mpona économie na mboka na biso ezotambola bien te na makambo ya dollar nde makambo ezobebisa mosala oyo tozosala bon il faut basala effort batelemi na peuple mbo mikolo soki batiki biso boye vraiment côté tozokende mwa bloqué tokosala lisusu mosala bien te bacapital ezokende na kodiminue par rapport ya taux tozosala lisusu mosala bien te oui merci ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo oui nous sommes là tomoni mama na biso awa mbote mama mbote kombo nani Kimfuta biso tozali micro ya biso podcast et lelo tokiti pona koyeba kaka évolution par rapport ya vie sociale na bino awa na kati ya wenza 6 vie sociale na bino ezo passer nde na wenza 6 ezo passer na passion
toana pasi via pasi makuta pasi kaka kobengana kobengana namoni yo awa na bakwanga eza basorte ya kwanga nini oyo namoni na mesa ozoteka eya bakwanga rond-point ngaba bantsesa na ya milai bakongo eza ya bakongo dongo longo ati na rond-point ngaba tokenda ati rond-point ngaba kosomba baavantage nini okutana yango na domaine ya mosala oyo baavantage esila bénéfice koma ya mike baavantage esila ndenge ezalaki liboso na sikoyo yango te mpasi ezaka makasi. Oui, tout le monde a rappelé par rapport à tout le monde par rapport à commande. Bazana fait na bango, basali si commande, soit ba côté, ba ko somba penza, ba kwa ngande za ba baziongo parfois baziongo pe nyonso. C'est ça un des avantages par rapport na yo. Est-ce que kuta na rappel na babilo mo ya bon? Kuta na ba somba pe belé. Ba ko somba ba ta fête. Ba ta fête ba ko somba ka, ba te belé. Oh, midesa. Bongo ba désavantage ni okuta nango na musala, otope ba difficulté na yo. Ba difficulté mbongo moi na raté mpiaka na mpiaka. Ba ko somba mwana manèvre misusu. Mo de la fin na oni okotika na ba continuation bazolanda mama na musika. Basali nini? Mo de la fin na yo ni okotika na ba kondina biso comme liloba suko okotika na ba kondina biso bazolanda mama na musika. Mo lo laka. Babongisa mboka kaka bilimboka bilomboka mbongo emona na bato basomba ebele bafuta bato pe misala ba na mbongo. Merci maman, au revoir. Voilà wana tozo pusana déjà tozaka na kata we na domaine na biso moni pe mama yeyo to pusani vraiment liboso ya mama mbote mama kombo nani Mantimba. Biso toza micro ya biso podcast TV et to kiti lelo pona ko beta lisolo na likambo etali social awa na quartier 6 et na wenzi ya 6 et to moni ozoteka poisson mais kana likotali sa biso par rapport ya social na bino awa na wenzi ya 6 ezo passer ndenge nini ezo passer ka ndengwana toke ndengwana par rapport ndenge wana na ndenge nini mais kako expliquer biso moi mukie explication na mona no explication zomona kaka to passer ka ndengwana zomona. Donc ozokuta na ba difficulté par rapport ya vente na yo mata lo ozokita te zo mata de to comprendre te ba mboka ngo. Donc arrivera pe o ki ko somba poisson oye nango pe parfois et bébé li pe bongo pe poli donc ba difficulté ba perte moko boy ozwara na musa ba perte c'est belé ba difficulté courant ezo marché malamu te oreta biloko boy bilo ezo beba biba courant bien te. Est-ce que ça peut na ba avantage aux nango na musala oyo ba avantage eza nango bongo kaka eloko nyonso mérite à salaire nyonso to bongo kaka to saka bongo. Mo de la fin na okotikela na ba kondina biso bazolanda mama na musika ndenge vie sociale ezokende penza na mobulu maloba ni okotika même na ba gouvernement o bazolanda mama na musika comme pitié bayokela biso ma biso ka mboko tolinga mboke bonga dollar ekita elo yo pesa so passe yango na dollar fo ekita po bilo pe kita do tozo mona boy to souffrir penza na mboka. Merci, au revoir maman. D'accord. Voilà wana toza kaka wana tozo continuer la vente na biso et tozo pusana tomoni bandeko na biso awa to pusani mbote papa mbote kombo nani Alpha biso ya biso podcast TV et to kiti pona ko beta lisolo awa na kati ya wenza 6 papa meka kotalisa balandi o bazolanda papa la musika ndenge nini bozo passer vie sociale na 6 kandi ozomona mataka bilo aolia surtout ilo ndeza à la base même ba pièce bilambo yo les autres pièces passe net ben sur le câble to so ba pièce ba 5000 mais na minute to loba okene bo pièce elongwe $3 et commis 4.5 4 dans au matin chaque jour les lois ya prime sur le prime sous voilà ba difficulté ngona nzela musala non ba difficulté za na kaka ke il y a des fois que au son bilamba transport d'abord za na cher au mati chauffeur obe la 200 nzoka 200 za la 2000 au son biloko pozonga na ngoli sous ba obe la sous 200 donc 2000 sous encore 4000 autant o ya pe tango mata elamba ngo mutako kwa somba te voilà en tout cas à part ça ma soleil en bien.
ataxaka bino mpe na l'état? Oui, taxe ezali tozofuta ndeka bafutaka taxe eza 200, mais à part ça dérangement mosusu mpe eza dérangement taxe mosusu oyo euti komino boye tout ça. Koza pe na avantage ebele na nzela musala oyo par rapport ya clientèle na yo. Non, client bazosomba na bango malgré vie eza difficile, mais bazo parvenir même kosomba vente eleka kitoko, mais ozoyokola mpe client mawa ozotala enzulukablo oyo fali kuta somba nango kaka pièce na 8500, mais omona otiele 12000, mais client pazokoka te. Susi nde sikoyo yango wana susi yango wana vraiment eloko tozosenga yango wana, mais eloko mosusu na ngai nabakisa bajeune il faut bazala courage nde tozomona ere moko boye bakuluna tout ça eza malamu te. Moni ngai na 6 classe, mais mosala onga nalandi na classe yango te na osala, donc nakotisa bademande bulo eza nango te, mais ngai moko nasala entreprise na ngai, ngai moko nasala entreprise toteke longo na baleki na bacoup de même suku ya na minute na patron na ndenge na ngai donc c'est mieux toluka que tout ça là menace pour ba difficulté monsieur za na wenda sisa il y a des fois bozo teka beaucoup surtout ka désordre na kosakana te kuluna maneti nga oza boutique te oko surtout ka boy, donc désordre makasi, alors bozo longola bilamba mbangu mabange bandi, donc chance la police va tirer la biso so la police était mais donc biloko nyonso ekozala mawa trop tokima bilamba mso ekoya mso ebunga ozomona, donc désordre bimela biso brusquement ebima pena brusquement awa na wenda 6 malobani okotike na gouvernement na biso ya mboka Congo. Bon bayeba kaka ko soutenir biso awa ko ba, donc bongisa biso vie sociale bongisa biso, et puis koyeba vraiment ko sécuriser biso surtout na partie na biso na wenda 6 awa ba continuellement, donc batika biso te, et puis wenda 6 il faut propriété les sous propriété wenda trop sale so période ambula wenda tonda na mai makasi wenda tonda na mai, donc boteka vraiment na saleté makasi, donc vraiment tosengi vraiment na ba konzina biso batala wenzoyo babosa na ngote voilà to pesi ba continuer so bye bye. Merci papa, au revoir. Tozo continuer tozaka wana to pusani to moni mama na biso tozo pusana muke mbote mama mbote kombo nani mama Nancy biso tozali micro ya biso podcast TV et tokiti pona kolobela likambo etali vie sociale et mama talisa biso na bandeko bazolanda mama na musika et vie sociale na bino awa na wenza 6 ezo passer ndenge ni makamu na mambo bana comprendre vie sociale na bino awa na wenza 6 donc bozo lekisa yango ndenge nini Dole ils sont bien te pia kama kazi côté kezate ba poussière banzala bana kolela minefa na passe na moment oyo ça que makale comme à peu près combien 45 000. Oui, 45 000 par rapport au moyen de transport nini oyo ezalaka comme avantage na yo to pe désavantage na yo na nzela ko sala commerce oyo ngana yaka wepuna luka mileki ce qu'on a besoin. Même na transport ozokuta na ba difficulté te ozokuta ba difficulté. Oui, bon par rapport na ba courant na biso nde komi pasi boye. Ba courant na biso nde kozali sous malamu te. Mais awa to monyo pe ozoteka makala. Parce que bino bo souhaita ka coureza la mabeto, bolinga boteka beaucoup plus ming. Biso nga kwa kuteza te proteka parce que wa teka bien te. Biso nga kweza ngona butu. Kwa pe na mo ipeza no mais rare. Mais mimi ngesunga kana butu. Merci. Mot de la fin on y okotika na bakonzo bazolanda ona musika. Topeli lo basuka. Moi lo laka moko okotike la bakonzo bazolanda mama na musika. Ni baona na sa musika baba mona kan to vandi. To vandi to raisonner ba piaka côté kezate donc to vandi kaka. Ta pour de yak ba bete to panze na meto ko kenda kute pour tra bana mo ezate. Merci maman, au revoir. Bye. Et voilà et c'est wana. Monsieur wana toujours tozo continuer na biso kaka to pusani to moni mama to wana to pusani to moni mama na biso mbote mama mbote kombo nani matete biso tozali micro ya biso podcast TV
et tokiti mpona kolobela likambo etali vie sociale awa na wenza 6 na bandandi oyo bazolanda mama na mosika mais kaka kotalisa biso ndenge nini mpe bino bozovivre vie sociale na bino awa na kati ya wenza 6 vie sociale na biso tozovivre na wenza 6 biso bamama tozoteka mais pasi tozomona bakomi kokanga biso wenze 17h wana ek bamama bazwaka bapapa bazala susu na misala te bapapa fo bakende koluka baye bapesi biso ba 17h ba 18h yango wana toliaka mais bakomi kokanga biso wende 17h lelo kutu tokumisa nzambe ti heure oyo na babeteli biso sifre te yango tolingi mukonza mboka na biso atalela biso bamama abongisila biso wenzela biso alongola biso bato bazobunda bazotila biso bitumba la wenze po biso pe toteka bien po tokumisa mukonzi na biso na mama na biso no boyeli biso toyebi te so mama wenze na biso to mama wenze nini tolingaka bino mingi bino pe bolinga biso ba mama bobongisa biso wenze bakuluna balongwa po tozala bien biloko ekita dollar ekita biloko eta cher po dollar eza likolo onga mama tete azali na posa na loba yango wana ba difficulté nini ozokuta nango na musala o ba difficulté na kuta nango na musala biloko eza cher tozosomba biloko toza bénéfice te bana bazolia te misala bapapa eza te neti ngai nazoloba na pang na nga moko nazala mobali na ndako aza chauffeur mais musala eza te 5 yango na kishomer na vivre na koteka oyo mais koteka tozosomba biloko cher bénéfice eza te mpona nini badouane eleke ebele batransport eleke ebele donc tozoniokama bakita dollar badouane ekita biloko ekita totekaka bien tozwaka bénéfice totangisa bana neti mwana na nga ya 6e akatani po mbongo eza te papa musala eza te mwana 6e akatani est-ce que ezali esengo mpenza awa tomoni yo na bepisi e arrivera mpe osombi biloko tie na mesa epoleli yo mpe na ntongo ozwi perte kasi yango oyo te bepisi yango oyo kamera tala ngai yango oyo nasombaka yango cher nayenga mpe natya na sheri bato bali kosomba te epoli nazwi sikoyo perte bana bakolianga nini lobi bana balele na loso lelo lisu nasombi loso chance bepisi na nga moko ezali sikoyo nakokumisa bino bakonzi ndenge nini mais so nazoteka bien bana bazolia bien nga mpe nakokumisa bino bakonzi tokovote mpe na kimia nyonso tu mot de la fin mpona kotikela na bakonzi bazolanda mama na mosika bon message onga natindeli bakonzi na biso bapapa na biso bamama na biso tozala posa ya kimia bakuluna soki bazobunda bazonyokola biso bamama bakangaka bango te soki basoda bazoya na musika babeti sife bakuluna bakimi bazokanga bana oyo baza bainocent bana mike neti ava passe toute kotala na tv bakuluna babundi bakimi bakangi mwana moko ya muke ya 10 ans basoda bazokobeta ye wana nde ezalaka te bokanga bakuluna bosala bango pena misala bakende libela biso totikala na kimia bakonzi bayokela biso mawa bakitsa dollar bakitsa biloko po tosepela tokumisa bango ndenge na ekoloba boye ndenge naloba boye naza na esengo bakonzi bayoka basepelisa biso penza. Oui, merci maman, au revoir. Okay. Et voilà, tozo continuer et toko chiter na biso penza awa pa ya mama mbote kombo nani Elvi. Oui, biso tozali micro ya biso podcast TV et lelo tokiti po na kobeta lisolo la likambo etali vie sociale awa na kati ya wenza 6 lolenge nini vie sociale na bino ezo passer na wenza 6 ezo passer mabe makasi chaque jour biloko komata na mesa ezo tambola te nde biso teka Thomson chaque jour Thomson mataka mais Thomson yongo bikisaka bato Thomson yongo elesaka peuple muda kosoma moma tembe na azuma Thomson moko bwaki bana balie mais mbise mataka mikolo nyonso dola akuti koloba te tozo vivre na pasi mais na likambo etali baolobela kokanga 18h na biso ngapona nga eza mabete baosala ngo pona intérêt na biso mama ke na ndako opesa bana éducation po babima na balabala te na sensi ke mboke ya malamu te tango yoza toujours kana wendi ti 20h ba kuna bana mamba osala mama zoyeba te ngapona nga pona wendi kokanga 18h ya moni mabete mais pona vie sociale tozo souffrir. Il arrivera pour ce biloko la lelo na mesa epoleli yo. Bon, na ndenge mikolo yo ba benga na biso wendi 18h ndete sali boye
baso babeti chiffle fo na kanga so na kangi na tina figo so couré yete et bois quand moi na tika tibilo repola ezate mais ce qui ba chaque fois de courir ça chaque fois de sali lobby na sokol na teki sous mais ce qui chaque fois de salité ne ba courir comme il passe comme ngo na boaki. Oui, monde de la fin en ligne au kotika na ba kondiso o bazola na musika na ba kondina biso ya mboka na sengi ba soutenir biso basunga biso na social côté kolia tozolia malamu te chaque jour biloko ezo mata maloba nanga ka yangwana. Oui, merci, au revoir. Oui, voilà, et to uti pa mama et to uti koyoka mama pendenge a uti ko pesa selo avi na ye et na pesi merci na balandinyo so oyo bozala ki wana balandina biso ya podcast suivi donc on a pesi bino merci oyo bozala ki wana pona kolanda chaîne na bino oyo bolingaka to pe oyo bozelaka chaîne o elaka bino toujours makambo ya bien bon continuez toujours ko commenter bon continuez toujours ko liker bon continuez toujours kopesa ba fleur na chaîne oyo ezo pesa makambo bien et voilà et bongo wapi tomoki bandeko na biso ba uti ko déclarer balobi y a pas de moyen vie sociale awa na wendi ya sisi eza vraiment passe population est déclarée ba para ba déclarer balobi bazo koka ko s'en sortir te dollar ezaka toujours na to likolo ezo kitate bongo baboti bakotangisa bana ndenge nini kolia na ndako ekozala ndenge nini aussi longtemps que dollar ezo kitate bakonza mboka na biso bino moko bauti kolanda moi pitié ça la capé bien boyoki bandeko na biso oyo bauti ko déclarer pour na vie sociale et bongo na kolekate sans que na pesa mbote nanga na bandeko na biso bazape na musika na pesi mbote nangai na boss Roni live sikoza na pesi mbote et na pesi mbote na boss nanga Yannick Malundama na saluer na musika et na saluer lisusu ingénieur oyazalaki na sima caméra ingénieur Josué na saluer na musika et sans oublier mon coach Prudence Mgibi la taille acceptable autrement dit original et na saluer pe na musika et sans oublier à mon papa Prince Mitoko mon père spirituel et puis na saluer na musika et sans oublier na bosanité na remercier ba boss nangai boss Roni live et boss Yannick Malunda na remercier bino na musika et na koleka teske sans que na pesa mbote nanga na original balobi la taille acceptable autrement dit original la petite aux yeux bleus et na pesi mbote nangai na papa Prince Mitoko et sikozali na saluer na musika et na saluer mère boss Laura Chou et sikozali mama na pesi mbote na musika et Dieu King le grand na pesi mbote na musika et sans oublier chez Livan Paola na pesi pe mbote na yo na musika et na bosani susu teke na pesi mbote na nga na Jimbala balobi Jimbala muto akenda ngola ya tongo et sikoza na saluer na musika et na saluer ye moko balobi Diego Kao et sikozali mwana poto ya tongo papa social et na saluer na musika na saluer toute mon équipe technique et na saluer bino na musika toza na Sainte la Rose et bongo wapi toza na Yango Arthur et bongo wapi tozali na Yemoko s'arrive et bongo wapi na pesi susu mbote na nga ya trop na mama Chantal Mafera et sikozali na lela ya trop et bongo na sima caméra na nga tozalaki na caméra Josué sikozali na saluer na musika et sans oublier à papa chéri papa Maya na pesi mbote na musika je vous love ya des gars au revoir. Poto kende liboso tia kondi malikolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me koli forever grateful I'm counting my blessing by when you are begin cause leki mingi likolo na seko lekaba ute bande bisi to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya so ndima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisanga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo opesanga ofeli nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai ya motema matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te matoye eyoki miso emoni mingi ya koloba eza te motema eza temoi misala emonani mingi ya koloba eza te touti mosika essentiel tokomi mingi ya koloba eza te ya koloba eza te mingi ya koloba eza te